Coucou la famille, bon déjeuner de ce matin, bah bonjour, bah bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise, votre maman l'équipe. Bon déjeuner de ce matin. Nous allons parler un peu, moi des conseils, comment faire. Voilà, bon déjeuner, vraiment bon déjeuner de ce matin. Voilà, bambote ebele bisika bizubino boboto bondeko na kati ya mabota na bino bandeko nanga bon déjeuner de ce matin et que ça la bien. Voilà, bah shalom na ba homme de Dieu, bah liboso continue la chaîne nangai, n'hésite liker la vidéo, liker la vidéo. Ceux qui posent ces pélités, hein, au tchébouye mais liker la vidéo, coller kate sans osa la signe à boye ou bien à boye. Pour la chaîne nabiso, ils ont toujours, ils ont le col à billet ya chaîne. Ceux qui ils ont liate chaîne et kokonda. Alors pour la Elia, ils en ont besoin au tchébouye ou bien au tchébouye. Signe wana ils ont toujours liboso nabino. Et puis tokei wana tolobi vraiment bayenge na bandi kona fisa bundu dia Congo na église en PV ya Longo bobo to bonde kona oya catholique. Et puis tolobi ba bonjour ba bonjour ba bonsoir na bino nyonso toute tendance confondue o nyonso kozwa temps ya kolanda la danoise en tout cas et oza esengo makasi. Merci na ba oyo ba kozana idée ya ko partager émission et kende koza pe kitoko makasi. Voilà bande konanga sans tarder tokoti na mozindo ya CG ya lelo eloko tobengi témoignage ya passé na biso. Yango nde toye kolobela lelo na tongo ya lelo to lamsa moi conscience entre nazali pe vraiment on peut dire que dossier wana na yebi yango à 100%, mais ba commentaire na bino pe e osunga ngai et puis e osunga bandika mususu concernant témoignage na kati ya biso ya bateau, surtout bateau yo ba yebana. Muto ayebana en public au botala ke na télé, bateau à théâtre, biso ba youtubeuse, ba pasteur, ba nani soro mutenga sala témoignage oyo ya ye mais eza pena ba kombo baninga na kati akoko sala ndenge nini, est-ce que akoya ko publier baninga, est-ce que akosala ngo ke eza pona ye moko akache ba kombo baninga vraiment parce que mutu na mutu balobi le salut est individuel et puis mutu na mutu ayeba nini oyo akomi prête na motema na ye na conscience na ye que siko fona témoigner. Alors voilà quelque chose oyo ezo sape biso na communauté ezo sa biso passe bande konanga kolala kolamuka ndeko mwasi pe a sonam oyo awuti kokufa. Alors et kosala ke en tout cas batama boke comme si ba piqué bango, comme si bazaki na ba bibon na banzoto na bango siko ba bibon ne panzani e bandi ko bimisa ba tofi na bibo ezelo kwa kitoko te tant ezo bimisa pe ba tofi na ba pu. Donc plus pesalo comme a b zelo comme donc nous autres poli par après pota et ko sala yo par après banotia pansement malembe oya ko bota su musuni sikawana et puis ekangami msupe kotika cicatrice otika nango vi mobimba ke awa bibon te bimanga yango salanga cicatrice we ba msupe bazana nzoto a bien et kei pe nyonso comme notre vie aussi on a tozana ba charge na biso tango zokene kozana charge mwa munene eza kozaka na bibon na kati ya nzoto na yo esaka yo pasi tango zokanisa bamsu pesaka bango pasi te bamsu baza pe na ba bibon a supportaka douleur mais bamsu esaka bango pasi tango azomona bi non assez c'est assez vie oyo ki lesbienne na lembi vie oyo ya lamsu ya moyibi ya kindumba ya kufinga batu ya kotonga ya koyiba mbonga ya société ya kobebisa baninga. Donc alobi na lembi vie oyo il faut na tika yango eza kwa bibon et so sala il faut epasuka ya tango ko témoigner okozwa soulagement mbala moko te parce que otika na on appelé obandi ko tasko réaction pe ya bato envers yo eza kwa pota moko boye malembe pota wane kozala guéri et puis ozwi soulagement ozwi mbala moko bonne santé ozwi kimia. Alors siko yo mutu
par exemple tokei et pas ya Maxi Bondoé to pesi bambote ebele bangona mamisa ba Maxi azalaki toloba na terme normal azalaki lokola bisexuel abandi ko bima na bana basi azobima pe na bana mibale na monde ya théâtre sikoyo tanga azobima na bango wana esalaka ye ekoma ko abandi kolukelo ya Nzambe ekomeli lokola bibon na kati ya nzoto alors abandi koluka azoluka ndenge nini a témoigner ou bien asala likambo moko boye est-ce que ça obligé à kobimisa ba partenaire na ye ba fille nyonso ya bima na bango lokola ba lesbienne aza na droit ya kobimisa ba komo na bango na témoignage bande konanga yango nde likambo place eza yo pe ndenge oza wana okozala mso bande ko bima bande ko kosani ozaki na moninga na yo par exemple moninga no bande obeta na ye cop yo kesa kindumba bondo betene copie ya ba shekula bondo sani ba copie ya mabe okene ko boma batu sikoyo yo obongoli na motema est-ce que oza na droit ya ko citer batu wana c'est ça maintenant le problème place ezo toza nango wana il faut to yeba na tongo ya lelo est-ce que toza na droit ya ko citer ba kombo ya batu wana bandeko vraiment boza na se sous les baobab et puis à maman leki na bino la danoise na tongo ya lelo ba kopa tima kopa café pourquoi pas pe okomela jus d'orange jus de pomme pourquoi pas okomela mai ebele na tongo ya lelo en tout cas beau partager émission parce que témoignage tozaka na besoin témoignage témoignage ekoza kaka ya kitoko te ekoza pe ya mabe ekoza pe témoignage ya malamu mais siko batu oyo osaki na bango eyoma même osaki na bango eloko ya malamu oye ko témoigner par exemple est-ce que oza obligé kotanga bato wana eloko malamu toko pesa exemple neti ngai moko naza na live together bande konanga esalaka live together vraiment soko komisa komo na benga ote parce que tam sus o changer numéro et belé nazo benga bango ba numéro na bango eleka lisote au changer numéro na mais au bosana ko koyebisanga ou bien au pesa ba critère mobile amonante moi si amone na ba critère na yote et cause a faute na ngate za ba critère na yo voilà ou bien na pesa ka ope moi si au négligé au monia après ngape na ninga bato ba caprice penza mingi te parce que nga mona capricieuse donc bisono ko bala na te na tcheo croix alors ba o nyonso to au komisa kombo na oti lelo changer numéro au benginga to bandeli dossier au pesi numéro asi alors bande konangai bato bongo ya live together ezali kamba kitoko mais avant par exemple ngai na ya nangona ko pesa neti ba témoigner ngana ko témoigner te sans autorisation na bango et mais ezali kambu ya bien o ezake photo témoigner bato ba mona ke musala o esalaka banda 2017 ti lelo combien d'années ya live together et quoi ya kate et salaka mais bato so ba boy ko témoigner so ba lingité ngana ko ya na témoignage za mona makasi te nazana ba photo nazana ba mariage ndenge ba balaka bazaka trop gentil batindela ranga mais ngana ko témoigner ngote nazana droit wana te parce que ba pesinga autorisation te ceux qui oye ko témoigner ezala eloko ya bien ezala eloko ya malamu ezala obali yo moi si omoni ke nga fona témoigner faut une autorisation na moi na mbali na yo est-ce que pas ça d'accord que o publier ye que abali yo est-ce que moi mobali pas ngo publier moi si na ngai ke to balani est-ce que mobali no aza d'accord que o publier ye avant o témoigner likambu ya batu mususu il faut ko senga autorisation ya batu wana okoki koya kolakisa biso kate ke ngana bongoli motema na ngai alors je suis maintenant là je vais citer batu nyoso yo to kena bango yoma bato to sala bango kindumba bato nyoso ngana bima na bango lokwa ba lesbienne ba PD otanga ba komo bango non tu n'es pas autorisé ma belle ou bien tu n'es pas autorisé mon frère. Tu dois demander d'abord l'autorisation à la personne avant de citer Kombo Nae.
normalement c'est comme ça. Okoyi koya ko citer comment mutu bongo te. Emso mutu wana ye atikali na musala na ye wana ya kilele ya kivewe azo continuer azo lingango. Yo tango bimi pourquoi linko ko sambwisa ye? Pourquoi olingi ye moko azana droit mukolo soka lingi eyebana atika tika te ye moko nde mutu ya ko bimisa misala na ye. Mais ceux qui balobaka omoni ndoki belela ye eza oyo ndoki oyo par exemple omoni ye azwa ko sala yo mabe ko bomba ye te fo belela ye so olobi na ye o confronter ye ce ko kokite oyebisi deuxième personne o kokite oyepe o témoigner ozana ba nyongo bato futaka te mutu wana azana droit ya ko publier yo parce que eza mbongo na ye wana ko makambo susu. Mais likambu ya témoignage o ezake bobande kotambwa na mutu bobanda ko bimana ye bobanda ko sala ye bobanda ko sala ye boye il faut autour de autorisation ya mutu wana avant au témoigner. Par exemple ndenge Maxi Bondowe ayaki problème ezate biso ba youtubeurs to sepeli tozui matière tozui na biso matière biso tozora na biso mutu na mutu sali analyse ndenga osala biso oza problème te. Mais ye Maxi Bondowe tango ayaki oya ko témoigner que yo obimana mamisa il fallait que tout dans mamisa est-ce que mamisa aza prête que natanga kombo na ye est-ce que yé pa ko linga pe aya pe ko témoigner aloba ke likambo na eza solo mamisa wana pa ko ya lobi ke eza lokuta na yebi makambo zo lobate parce que nini preuve ezate malgré lobi bozaki bino misato donc yo bokoti na chambre na muninga bozaki bino misato mais preuve ezate ndeko na ngai preuve ezate merci beaucoup preuve ezate ce qui preuve ezalaki yaya engeza sulika moya kitoko engeza sulika moya malamu ya gulat preuve ezate sikoyo eko pesa bongo mwana mwasi akoyepe kotumboka eza droit na ye parce que ta musu pe na minute wana abala déjà siko ayebisa ye mobali na ye biloko ya bongo te ke azalaki lesbienne oyebi ke na ba foyer belé même epa na nge koleka te siko oyeka koloba ke o la danoise azalaki lesbienne tobimaki na ye na ndako eleka te ekobimisa pe problème ta musu balukelako eloko ni baboya yo mbamo baboyi yo. Il faut que ça l'attention avant ya ko bimisa biloko minene bongo. Ezala penza ke nzambe soko za na conviction ke nzambe na yo penza lobeli yo ke bimisa yango ko bimisa na no yengete. Parce que ya kitoko te na vie ya muninga msusu. Parce que ya zana presse ya ko témoigner te. Emso ko senga nzambe pardon na ndenge na ye. Ako kota na kata chambre kangi chambre sengi pardon aleleli face à nzambe nzamba pesi miséricorde et puis a continuer chemin na ye. Alors yo yaka témoigner vie na yo sans ko citer ba komba baninga okolo bane pe na zaki lele na bimaki na ba fille belé ya théâtre mais bazana ba vie na bango bazana ba na ba komba na ba vie na bango na ko kotanga ba komba na bango bongo te ce qui bango moko et toucher bango balingi ba accompagner témoignage pour la gloire de Dieu, en tout cas, bakoleka. Mais ngai ponanga, je reconnais que j'ai fait na théâtre ça. Na simba ki bakisi boy. Mutumoka ya théâtre mutamema kangai. Sans citer les noms. Parce que normalement, on a droit. Parce que preuve peut exater. Ce qui peut augmenter siliki, a même on a justice, à comme mema peyo. Parce que toi, quand biso na millier na biso, ya ba Congolais. Tu as un millier mobo, tu es baralouate, tu as un millier mobo, ya boulou yeke, mais normalement, ezaka bien te témoignage, ezaya yo, lobe la makamuna yo, mais sans ko blesser baninga. Avant, le témoignage, oyo ya batunya so, faut commun accord ezala. Alors, bande konangai, ezali ndengwana dans la vie. Tokoki koyaka te, na ba témoignage na biso, to salir baninga parce que moninga mususu yo komi na bonzambe ya tikali na bosatana eza vina ye mukolo nzamba ko toucher ye pe aoya ko témoigner ce qui yo mi témoigner ki déjà
ye pe so nzamba touché ako cité pe kombo abikete mwana mwasi oyo Maxi alobaka boyo kaka témoignage na ye yango ezali ngai wana komi autre chose mais yo muto ye muto liboso kotanga bakombo baninga te wana d'après ngai parce que eza propreté et cause na ba conséquences bamsu pe le mona ba yini ye famille mobimba communauté mobimba ba yini vie na ye obebisi yango au lieu pesa na témoignage non et pesa kimia parce que nous ambasons le la paix boboto bondeko kimia na ba foyer na biso na bandaku na biso na bana na biso mais soki yo ye o memisko chivundu o memi désordre ndeko nanga yebisanga o memi nini na kacha mokili. Alors, vraiment, bande konangai, il faut to yeba. Malobani to ya koloba. Surtout na bateau ba yebana. Oko bebi sa carrière na ye. Oko bebi sa musala na ye. Awa na se mabele, to ana besoin kolia, to zananda ku, to zanda mai, bamsu ba na besoin voiture, bamsu ba na besoin basomba jet, bamsu avion, bamsu batu na batu bazala ba besoin ya biloko bango ba sepela nango. Pona ko zwango batu mususu kwa biso tokindaka musala ba mususu bakendaka koyiba ba mususu basaka kindumba ba mususu basimba kisi ba mususu basimba magie donc mutu na mutu akendanga na nzela na ye pona azwa kwanga na makayabu alia sikoyo yo ye na vie na ye témoigner ya yo oyo ko témoigner vie ya mutu wana na déjà okati ye kwanga okati ye lipa okati vie na ye. Mais il y a d'autres choses oyo ezake eza interdit na loi. Par exemple mutu mo bakina ko boma batu soko yebiye ko ya ko témoigner boyete kende na justice pesa kombo na ye funda ye parce que ye azosa mabe mutu mo basaka pédophilie mutu mo ba violer ko bomba ngote wala eza ba acte moko ya mabe oyo wana il faut okene nango na justice ofundi ya mona na justice tango bakokanga ye ndeko ya ko publier parce que aza déjà arrêté. Tu vois, d'abord c'est la justice parce que so pa ko publier ça okene nango na justice akope ko kima ou bien ko tinda pe ba bandi ba bomio. Donc il faut ko yebake to saka attention na ba vie na biso eza sacré. Il faut y bandeni oko memelango. Il faut y bandeni oko memela témoignage na yo. Il faut y ba conséquence ya maloba o yozo bimisa. Ndenge nini oko futela yango. Sinote e oza mobulu na kacha ba vie. E ko pesa ba désordre. Ba msubu neti ba mamisa ba bota pe bana. Ba koza la peneti ngabo na boti pe bana. Siko so na passé na ngai na zalaka pe lele. Parce que biso tant tozoko kola kuna bandako bengo so baki Karine. Na lobite ke na salaka ngo bien na salaka ngote na pesi position na ngate mais ceux qui par exemple na salaka moko na biso alinga témoigner il faut yeba nini ya oloba parce que j'ai des enfants surtout ngai na zala ba fille belé ba romona ngondeni ba kozwa ngondeni donc il faut d'abord oyeba eloko nyoko loba il faut d'abord otuna moninga est-ce que son a lobi boy son atangi kombo na yo ke to bimaka na eza atetanga na yo banso atanga na yo ngamo pe na sina lobango na sina tika kutu eza bien tam supo sunginga na za mnogo kilo na témoigner batu baye bakeli kambwana ezalaka mais il faut d'abord otuna moto ko yaka na témoignage ngulu te ezali kamba malamu ko yana ngulu te parce que ko lo bapeli kamba bien batu musu ba jaloux pe ba koti bandoki ya famille pe ba koti okwa eto zakina la danozi to seli kop moko bien to gagner vraiment mbongo ebele yo zo na témoignage kitoko batu ba mona ke oui to gagner mes famille ba jaloux batabite mamabe tango bakoya ba osalani ba koti chivundu na kati na bino ba koti si ye ososeli kop na ye keba azaka boye ayibaka batu ba chance sayaka boye ba kotisi eloko mabe pona ekabola bino. Alors toute vérité n'est pas bonne à dire. Témoignage c'est bien, c'est ça que nzamba sali kamupona yo alinga toujours ko bo témoigner mais faut yebaki ba témoignage mususu ba témoigner ngo kana nzambe bino mibale kaka
na nzambe surtout na mokili nde ezokende luka mpenza bosolola na nzambe boye face à face olio ya nango na public epesa osusu bayeba kotolio na bakuluna o nzambe abombaki yo te non. Est-ce que Dieu t'avait demandé d'aller témoigner ça en public? Est-ce que tu n'as qui volonté en Zambie? Voilà. En tout cas, c'est ben kitoko. Nabino nyoso bolandaka la danoise. Bambote ebele. Zambé a pambola bino. Tokutani mbalasima. Bon déjeuner de ce matin. Des gros bisous. Kolekate sans ou partager émission. Liker émission. Et puis ceux que lingo contacter la danoise. Aux analysolo lingi. Eyebana. Olingi olekisa témoignage. Olingi. Osei ça va publicité na yo. En tout cas, n'hésitez pas au bengi la danoise na 0044 74 59 62 52 17. Au Kozwangai, après 15 heures, to solo la. Nyoso okende tokos. Ozo solitude ezama be bande konanga. Ezaka mabe makasi. Alors, ozo luka mobali, ozo luka mwasi, na kati Europe, Amérique du Nord, Canada. N'hésitez pas à benganga toko solo là et puis nyonso eoleka malam. Bye bye, bisous. À bon attendant, salut.